nazalaki penza papa nsaka naza mwana lingwala mwana Saint-Jean olele koma lingwala na botami na baba esangi na esangi yango ezali même balabala na lefe lutumba simaro masia nga na voyager leki na ngantingi mwanza Jacques New Jack abengisi nga bi papa ya fo ya na poto na ye nga poto tambuli bamboke ebele na poto titi après 5 ans na yeko zonga on a zongi ngada da solliciter nga bi ande boto sana ba groupe salon na les pauvres titenge sana na lingwa ko laksango bino surtout bango bazaki na système bo perette orchestre so beta bango bazo bina bazo yemba c'était terrible yema ngada dia ba mangwaou bambalo sombo batakinga donc après tant on ba créer chic choc loyenge en ce moment là ngana yeko kota fona sala ka pièce moko bona sango titre papa nsaka la longi na ye on a consacré beaucoup fawana c'était terrible puis sali ba succès maman na succès tala et l'homme se bozo mona kisi c'était ça kané bo comme la scénario na bino na l'air wana pe oyeba ke télévision la ka moko ya ki la voix d'Isaïe oserté l'air wana ata bo tie pièce na no ba tout ba ko landango tala kan saka sikoyo ndenge to ko ya soki to na mpozo pa ngadia po abima na lupango akende to ke spectacle plein na libanda mais soki bozaki na besoin bandoki baliaka batuka te fo oboma mutu même na makambo mike na mimi chigeva mama presidente setigwa lele na lela son éminence ngoma na lele chiritanga Julien Bisengo na panam. Bonjour, bonsoir Balandinio sur Erlen Chikeva Kimbangu chaîne abiso OSP Sarabino Oyo la Sarabino be Micha Kitoko topé ba filmer Kitoko. C'est moi votre humble serviteur Jires Makongela autrement dit GPM de la presse congolaise ndenge na lobaka émission abiso oyo to yambaka ba star na bino oyo ba CP Sakabino ngana na Sakabino so na leki mamba bien ezalaka. Quant à moi je dis un grand merci à la baronne la patronne Erlen Chikeva Bambote Bele place aux Ali sans oublier Dodo Kimbangu le cœur de Erlen Chikeva la baronne, la patronne, Bambo Tebeli, Persozali, sans oublier Ngambe Nginama, Ginette Mvwezolo, sans oublier encore Freddy Bilumbo, mon ami, des gros bisous à toi, et sans oublier encore Jean Chikeva, Maman Mimi Chikeva, Milchek, Bambo Tebeli, Persozali, Namoni Asima caméra kuna Francisco Noble, Oyo Asimaka, Baimanja Kitoko Bozomona. Voilà, donc tout ça dans quatre émissions, on a Sakabino, il y a bien un peu topé, il y a Minene. Tous un artiste na bino papa Johnny Nsakala oya kenda sango oya CP Sakabino ti lelo na banda kuna bino partout na monde na botalaka to yambie lelo na plateau na biso donc ya ba star o to ko betene li solo Francisco Nobla Fongolanga ndenge zalaka to ko betene mo parcours et puis na actualité za lelo makambo ezo lobama lelo ba akize papa Nsakala na makambo oyo to ebite soka ko lobani soka ko défendre nini o papa Nsakala bazolo ba iso na biso ndenge zalaka papa Johnny Nsakala bonjour bonjour qui mes alliés tout le monde santé ça oui santé de fer parce que calme ali avec la grâce de Dieu nzamba azope sanga kimi anyo surtout ndenge koki nazana ba mutungisa pamba te en tout cas ça va. Voilà, chers amis internautes, partout dans le monde, na kata chaîne Erlen Chikeva Kimbangu, vous continuez à s'abonner à la chaîne, vous ne serez jamais déçus. Je vois encore papa Métro Makengo, place aux alliés Mbotebele, la patronne à la vie Munzangola, Motema Daniel Poitil, famille Molasoko Mobimba Mbotebe, place aux alliés, Niki le pétrolier, Nicole Molasoko. Voilà, papa Johnny Nsakala, Lukayo Moukie, Tobetano Lisolo, il y a. Et puis avant de te mettre dans le solo mamboana voilà tu es lukayo tu es luko yo za star tu ebite to bengi yo to kanga yo ndem to yesa so a ozawa surprendre nga na lay ko sala ko superviser maison na biso oyo New Jack Jacques Ntingi Mwanza na mwasne shutete ba confienga pona superviser maison bazo sala awa na bambili numéro 1 pa Mabeya justement pa Mabeya oyo ezali Esika Oyo, première pièce les abeilles salaki, groupe les abeilles de Papa Nsakala. Titre ngozaki motema nanga na salio nini. Baki peka babimela kiawa.
badoma se babimela awa bafilunga bofia bashida sans faute babidibidi bajosar baprince bagabriel na lupangu oyo ya mabe bambili numéro 1 na elengesa na komina ngiringiri. Voilà premier pièce tout salaki, deuxième pièce peut salaki kaka awa. Voilà, il y a un truc awa, donc c'est que awa mais à ma place où il salave ma groupe les abeilles, c'est ça. Ah oui, salave na groupe les abeilles grâce à maman na biso azakuna mabe. Mabe to pese mbote belé place azali. Papa Johnny Ntsakala, mais quand on combat belé, baé baraté parce que première fois les kana chaîne na biso yo Erlin Chikeva Kimbangu. Mbetele biso mo parcours mukie, to yebi keza mulayi mais ezala moi bref faut batu ba comprendre baé ba parcours papa Johnny Ntsakala ti lelo akomi lelo. Bon, nga nazalaki penza papa Ntsakala za mona lingwala mona Saint-Jean o lelo koma lingwala na botami na baba Isangi na Isangi yango ezali même balabala na le fait le tumba simaro masia o atika biso akende na botama wana et puis natanga be école na ba classe na primaire kana lingwala après na kena tende la Gombe na kena na Kasai to no bengango école salle centrale et comme institut Kasai natangi kuna après natangi ba classe na mususu après na ko kota na groupe mobo tsaki na lingwala comme na les abeilles mais zaki na kati ya confrérie de jeunes écrivains yaki na baba Isangi wana après kuna groupe à théâtre botamaki ngana zalaki kokodia nzombo musabu mabongi ba mavila ndombasi lelo za na Luanda biso to bana lingwala après ozuba na commune ya Kishasa ba sanga fofé ba mambri koko bantsengo diangena ba mama pembele ba balaki ba to zona Kishasa ozuba mundweri ba mafura banani bango commune ya Anjil tangu basali so concours mona la voix du Zaïre lelo za RTNC biso ndo gagner concours wana. Concours tant gagné ngo batie biso na la voix du Zaïre kuna loko groupe na société les abeilles et comme groupe Nzoyi évolué na radio to évoluer papa tant comme na bané 84 ngana voyager leki na ngantingi Mwanza Jacques New Jack abeng singabi papa ya yafo ya na poto na yena nga poto tambuli bamboke belé na poto après 5 ans na yeko zonga. Oui, que papa Ntsakala nengo zolo kenda poto ba tebele ba yebite ke yo kenda poto ba bika no yuza local lokangama awa banda makamu zala kaka donc yo kenda pe poto ofanda na mboka ni nazwa avion nanga nazwi masua awa na kenanga Brazzaville nazwa avion et toke Cameroun Libye na ke IRSS to ye Italie na tambola bamboke bele ba France ba Belgique tina ko vana Suisse. Na Suisse na vai na kimia na vai na ba Haute-Nenda na vai na ba Neuchâtel na ba Zurich na vai na Lausanne ba Genève nyuso bamboka na yebi yango na vanda kuna papa Ntsakala mona parcours kinda mabamboko wana tout en tout cas sikoyo poinité poto ba yebi ke ba mona ba photo na nguna ba yebi ke papa Ntsakala oya zalaka awo na vanda na poto na tambola na yebi lo ma poto lo belange lo côté parce que le ba Blaise Ntsakala ba sakuna. Mon fils Blaise Ntsakala bana na ngamso bana Luanda ba Loris Ntsakala ba Joël Ntsakala ba on peut bazana en route pour l'Europe siko leki na ngatikala Jacques Ntsakala kimona teta azakuna bande ko baze bele biso soto ko zala kuna tiko biso to zala kawa ba on batindela soma miketo liaka siko lelo so par exemple na minutes au babit bon papa Ntsakala yaka ovano na poto okende non ko vanda na ovanda te parce que ana na makambe bele na makambe bele oui déjà que passeport et naza un passeport oui bimaki déjà ba démarche ezalaki pona ça na kene na ça voyage mo ya depuis mois de février et depuis février je crois il y a année passée ba mars on a et là on est empêché en tant que ba covid yé mbala mo ba démarche au mois na nga sala et freiner pour tout que na Dorcas Ntsakala donc freiner par rapport à mais ezana ngo tardé to keneka lisusu ko sala ata 45 jours to ko zonga pour passeport ezana ngo ba démarche ezana nga sala nga ti les en cours. Voilà bana poto partout dans le monde na na biso na chaîne na biso Erlin Kimbangu Erlin Chikeva Kimbangu TV beaucoup continuer à s'abonner la chaîne na biso bozala de citer. Je tiens à remercier encore Glodine Daya depuis Lubumbashi balobi ONG Uja ndenge bosomona donc grâce à Glodine Daya depuis Lubumbashi bambote bela robas gombo na Belgique voilà nena isarabino babilenge bozonka na kati Erlin Chikeva Kimbangu voilà papa Johnny Ntsakala tango beti moi parcours wana to ko mono lisusu na Venga Dios ozaki pire petit ya Venga Dios to ozaki ba master to izalaka na ndenge ni po
série mobo cartonaka papa ntsakala allo nginae là nous tous avons banamiki ezaka ndenge nini pas ya. Merci ndeko na ngai, merci journaliste. Donc oyebi ke tant na ba année passango pour na ngala kene poto ngaza na mois de mai. Oyebi ke batibuli ba démonte mukonda ba zelenga ya zana ba mbuta métro makengo ba zelenga papa akomangala ba makiadi na mwasi jakitaba baza kuzelanga bras ouverts ba bimeto zela yo aona poto mais tanga makambo yenga bi à mon âge oyo ezokanga biso bato ba âge za peu avancé ya mona frenaki nanga ela wana mais ndengo tuninga na omonenga suna vienga du sta on a ke poto après 5 ans yako zonga ngade la solliciter nga pourquoi ataki ni tozako jouer na groupe salongo na ba groupe nzoi bango ba ngade la ngados na peso ba mbote mi mokere koro bazo kosole makambo kufi boye zali en vie okufa pele lote vienga dos yo zaka yangati na motema to yebani bien mutu na ngai to yebani ngade la ngadios merci et puis grâce na yo lelo tango sali pesa papa nsaka la longi na yende komata nango bima yango na petit lelo donc au portanga pela na cœur na yo yango mona kumisa ko trop mokere koro fana yo alors merci mi mbambote pe na mere vala bisiko zali na papi musui hein mutaba corner spectacle longo la ngodi to zonga ndako to lembonga bato papi musui vana na alors excusez tant on a zongi ngale da solliciter nga ande boto sana ba groupe salon on a les pauvres titenge sana na lingwa ko laksango bino bango bazaki na système bo perete orchestre so beta bango bazo bina bazo yemba c'était terrible yema ngade dia ba mangwaou bambalo sombo batakinga donc après tant on ba créer Chic Choc Loyenge en ce moment là ngana iko kota ta ba créer Chic Choc Loyenge ngade da bino fona sala ka pièce moko bona sango titre papa ntsaka la longi na ye on a consacré ko kufa wana c'était terrible puis sali ba succès maman na succès après ça totambo dans 24 communions to venu ko voyager na ngoto kena ba province hein to ke kutraper na maréchal Mobutu na Guadeloupe donc succès a ko sakana te ile Rwanda wana papa ntsaka na habité wana uzara ba bi série no wana kisi ngo sila lelo tonde ezala kaka ngana yeko kota na Chic Choc Loyenge ye kolo troupe alobi non azaki na kisi dabi papa ezaka mayelete ai papa ntsaka la photo koma pièce moko boy papa ntsaka la longi neta idée nango yango to komi yango tala elo so bozo mona kisi ya kisi ezaka ne bo komela scénario na bino pe na le Rwanda pe oyeba ke télévision la ka moko yaki la voix disa OZRT le Rwanda ata botie pièce na no batu tu ba ko landango tala kantsaka sikoyo ndenge to ya soko to na mpozo pa ngadiadia po abima na lupango akende to ke spectacle plein na libanda bilo kasika izaka kisi non ezaka savoir faire aye kutra pe bacteur moi danger ngana zalaki baba mungita mulex ye moko pauvre mangwa zalaki wana nguma commando et vala shogu donc bacteur makasi tant to sala ba pisa so le la télévision to zo mona ba spectacle succès yangwana bo babika sisi fo ko tsapno kana nzungu moko boy donc bino pe jeunesse so bazo bengo mingo ko sabe miso kisi za bongo te mais pas kisi te kisi za bisko bino sko ba star oyo yo za star te ngapi na star bien sûr mais oya mais biso l'équipe bino l'équipe ataka yo za papa aux anciens aux ambiaka papa ça tout continuer donc sikoyo tant ba section sana mi wana ndenge ngara pas to kutana na yeto évoluer na yeto tambula ba province ba nini ya ndenge na ndenge après yo bika mamonde za tant moi contrat moko ye ba diable bakoti Chic Choc Loyenge panzani mangwaou kotoyo ngadera kotoyo biso to kepa mangwaou na baba mungita ba mulex banguma komando to ke kote kuna ye patika na ba ivala ba shogun ba mundoira tika na bango mais to ina so bon terme lepso poto sa sona ngadera to mona na biso to évoluer na nouvelle Loyenge papa mangwaou pe makamnenga zalaka ya nengona kaka balobila muto asakufite paf biso to ke sala le duo du théâtre na Willy Mambo tato sala le duo du théâtre paf ngapera Willy to évoluer ba 3 ans à ba diable sous ba côté paf Willy Mambo mon petit frère nakata Londres merci bambote na yango yo Willy Mambo bambote na yo ozalaka bien na ebike mikolo numéro bunga ki mena récupérer tindelenga tindanga le super so tindanga Willy Mambo e pas tindanga na bandal ya zwata mo loko tindanga le suna na besoin nango mikolo souffrance alors tango salmi bon na Willy ya ke sala groupe na ye ngapena tika na les abeilles Elizabeth il le ndongo mo ça maina nini
Ah, trop bata ba 91 to 92. Elisabeth Darano oyo ah oyo ngamo ba 2001 2002. Oyo non et bandaki 2001 2002. Ou bien 2003 parce que dans Will to René 3 ans ba 2003 na fin ko banda. Voilà, chers amis internautes, voilà, partout dans mon la chaîne de Erlin Kimbangu Chikeva. Voilà, et Salamaka. Donc, je suis avec Papa Johnny Nsakala, Oyo ACP Sakabino, Oyo ACP Sabino Tilelo, Abandako CP Sabino Tilelo a continué en kaka. Voilà, Bino na bo s'abonner, te bo s'abonner, bo zo babilenga boy, ba mamba ki toko boy nenge ezalaka. Wana boyo ki moi parcours ya Papa Johnny Nsakala nenga limboleli bino o boye ba kité, boye bi Papa Johnny à l'équipe c'est que Beletililo azana groupe nae. Oui, vous allez jouer. Mais toi, il y a théâtre dans Mboka na Kinshasa. Toi, il y a une équipe de Sokomano Ascom, association sportive des comédiens. Ngana za kobeta, ngada za kobeta, pauvre mwango kobeta, mbalo za kobeta. Les gens qui ba pauvre Inga, ba pauvre Sanza, wana be sobe bazate, ba saise bazalaki te bisoka wana. Mano beta posten. 11. Ba bimo kwa soma ko sakanate. Ko sa batende. Na yo okosa la témoignage luka ba artiste oyo na série na nga bazalaki. Soka to bengi ngada ngado sa ko yebisa bengi atamba lo somba ko yebisa. Aba wana za ki grand joueur. Voilà, oui, on va faire un peu de teke, on se déchaîner, on a photo, on a une photo, on a joué. On a dit que l'autre jeune a 20 mètres. On a Facebook, on a Cocodian Som. Alors on a numéro 5. Bon. On a confirmé aussi qu'on a confirmé. Voilà. Chers amis, on continue Papa Johnny Nsaka, Papa Johnny Nsaka lelo. Il kamo izo René awa na kati Kinshasa. Il boizo René te mezo sala moi pas si balobi. Pourquoi la fois passée, tout le monde a quitté Tozaki Bino, Tokindaki, Bartiste comédie Bosanganaki, Bosalaki, Lissungi Dadi Dikambala, ou paix à son âme, Tapis Rouge, Bosalaki Pierre Tombal, Bokendaki, tout ça, tout ça. Mais tout le monde a deuxième sous Likamboyo Bima, Lissungi Pululu, na Mindondo. Tout le monde Bato Mususu, Baye Basali, Pierre Tombal, il y a Pululu na Mindondo. Oh, et Sali Keno, Bino Bato Bokendaki, na Oya Dadi Dikambala. Boyete na mamba Pululu na Mindondo. Bato bayaki na Dadi bayaki te pa Dadi ba on ba kekuna. Sikoyo balobi yo ne muzaki promoteur pour swana kina batu, o swani si batu pona likambo wana Papa Nsakala. Qu'est-ce qui se passe yoza papa oza mukolo yo ne mtuko sankisa bana wana nyo sommet balobi yo te amriema et sali kenon bino bokene na oya Chiko Pululu te na Mindondo. Qu'est-ce qui se passe limbolela bana poto partout ba fan na bino balandaka bino limbolela bango eloko niza koleka papa yo kuta nga na zo swana to acteur place ni ba mona nga na zo swana na batu pona makambo wana yo mona kinga yo za na nga na mona kiote me batu ba lobby parce que nga na zala ki jour wana bazo ba Papa Nsakala ba acteur kaka bazo Papa Nsakala swani saki batu pona makambo ya Mindondo na ya Pululu babi yo na natanga kombo babi yo na ba jinola na ba yo na ba jinola na ba ba jinola na ba mayonnaise bo swana ki bo so voilà ba voice ezali non ko tuna mayonnaise songane to solo pona makambo mayonnaise za wana c'est mon petit oko bengo tuni mayonnaise yo na Papa Nsakala bolo bana ina makambo webso non ou bien tuni kalunga non ou bien fatu non ou bien modero non ngato solo la to lobana ka mo mukena jinola c'est tout donc bo swana ki na jinola swana te to lobana ina na voice ngana talisi bango et voilà ça ko swana te voilà za petit ngana swana pone. Qu'est-ce que Bosolo là qui bon Bosolo là qui mais qu'est-ce qui s'est fait éclater boye na comité ba Gabriel ngana zalate na zaka ngana comité wana te mais eloko na mona ki ezaki moi mabe pourquoi toki ko sala Pierre Tombal ya Dadi Dikambala nga zaka membre simple même mukolo to sala Pierre Tombal le 28 je crois février ou mars hein to sali Pierre Tombal ya Dadi mais ba tout parce que ba comité Gabriel Alain Belleville Pierrot bango balobi boye et bakata luka to sali Pierre Tombal ya Dadi to pe mata une semaine comme ça to lancer Pierre Tombal Pululu. Comment se fait-il que bango bazana idée ba sala yango bato mususu le susu ba ke sala maman le 29 lancement Pierre Tombal Mindondo Chiko Pululu. Tu crois que comité wana sepela ki nango sepela ki nango te en vrai dire voilà et sepela ki nango te ngape tant que mukolo na mona ki yango mabe nabi mais soki bozaki na besoin bandoki baliaka batuka te fo
oboma mutu même na makambo mike c'est que bon envisager mbongo bon raisonner que ah peut-être comité ba Gabriel ba lembongo ya wana peut-être bien ko na makanisi que biso to sala lobi ba na njili ba mundori ba ko sala biso pe lobi to ko sala ya mambriko ko désordre ko tate alors ngasi ko na zolo ba bongo jino la kuna ah vie yo zolo ba bongo pona nini tangu supo zolo ba bongo parce que dadi ala ki pire petit na yo pire mutu no boza ko liane boza ko kabola oh ngabite ko ba pona bongo te ngana to tali sabino soki bolingaki bongo bongo bo lobaki ah Gabriel je peux te sala to ba ta siko pour de batune de proches beaucoup na comité na bino bo élargir ngo ata biso batumi sa to kota et c'est bango ba ngaboy mais bango ba saleli ngo te ba kisa iloko mbala mo do ezalo ko la bo kasser mamo ba Gabriel et sala ki pena mabe je ne sais pas so ngana na faute so pena na faute ba limbisanga mais so na raison problème c'est parce que na lingaki ba kota na kati ya comité wana pour basala matate za la tena artiste comédie parce que ngolo ba mabe parce que lobi mi déjà mabe parce que balobi ba oyo ya Dadi di Kamalit ba bino ba Nicole Bakata ba Gabriel Ndebo zala ki kuna oya pululu na nani ba moni bino te mon place est-ce que loba mabe Gabriel ça Lumbashit Gabriel ça kishasa te d'abord ngai soki na yaki makamona te na ko ya nanga parce que na bana féliciter ngabi bon merci mingi loko pe bozu relève ngo merci na bino bo salisa ka makambo bo continuer chemin wana ya ngana sala ki yo kendaki ngana sala ki te pona nini o tunati o kendaki te pona nini nga basaki on dimanche non moi c'est nga opéra qui me connaît jeudi non a sali avant jeudi vendredi samedi a dimanche ba opérer liso si on nga mobile na direct mama Doudou Kabalo mama passa ba opérer na ACJ si on a tikaye or que dimanche tango zo bima ngana ko sala ba démarche pona so ba mikanda so ba signer pour bima si on a tikaye kuna na kene ko landa makama pululu te yo lo bana nga monsieur journaliste ti wana eza normal donc to bima ki dimanche tant que bimi dimanche la raison nga bien na ko sala te parce que fana ndo misa mama na hôpital c'est comme ça parce que c'est ma femme. Voilà, bana poto partout na mona boyoka papa ntaka nenga zoloba nenga éclairci bino ndi boloba ki o bazoloba ndeko kuna biso pe kuna botika ko bebetsa mambako parce que aza papa a expliqué très bien a expliqué vraiment très bien na moni connaît quand à moi na moni mabe moko wana te na moni logo mo pe mabe wana te expliqué très bien pe bo ça les a quand même bien pour na bandeko na pour na pulu na mindondo ils a vraiment installé le moment ya bien parce que bon ça va artiste na biso mais est-ce que le problème est ça et quand ba conflit pesa ka belé parce que papa ndeti batuya ya minde ya munderi pe ba on peut pas déclarer batuya ba sans souci ba déclarer batu belé ba poche ba zo déclarer pour na yo eloko wana guerre wa non mona te yo en tant que mukolo message ntu conseil ko pesa na mamo ezoleka o ekomi batu na batu ba manager pe ba lobby na bango voilà voilà voilà. On a pas ça. Voilà, on a évité ceux qui noble moni donc photo ya maman Doudou Kabalo moi ça va pas ça va opérer yango wana donc et permettre qui était aya dimanche pour mambo Italie pour Lulu en tout cas bolimbisaye donc ezana ngona nenga mabete voilà alors papa tsakala ce que loko wana en tant que mukolo yuza ancien na mambo Italie ba théâtre oyo et le coup comme bata manager va comme déclarer bata mondori va comme déclarer bata sans souci va comme déclarer bat artiste belé va comme déclarer ba on a bango ba kene sala na ndenge na bango ozomona ngondeli papa dès le départ d'émission ceux qui bango équipe basali ya pulu na mindoro so ba kota ki na comité ba Gabriel ba élargir yango et ngo ça problème te bango ba kaka bato ba bandaki yango bango yo bato ba ko kota na kata comité ceux qui peut bato ah biso pe bana njile to moni to sala quand même na kata comité ayo mana banani deux personnes boya kokota pour to élargir comité ya mundoeri biso ba mkosuto ko sala ya mambriko ko to ba to kota pe pour to élargir olandinga woninga ke bien mais ya ko kata kamba mobo boum wana moni artiste pendant ebite so lemsu bazo raisonner bien te tant so to artiste mais en mo so to sali kambu to tuna pe ba conseil tant so bo mona pe boya na pa na biso ba mikolo to sali loko ter bo moni ndenge nini. Bon, les qui est une association, t'es associé à Ozana, so bengi sou vie masumu mabe. Ozolanda, so bengi sou vie masumu mabe, président lombe mabe, botika bango bazala bon. Papa tsarabatu bazako déplorer parce que besoin un NTPC, pourquoi pas makambango ya rana et fallait ya kana NTPC ne mta osala ba mambwana. Mais na biso tuni major bisadidi. Les grands producteurs major bisadidi, alba na bango nini. Et l'autre niveau sala, ata boko associer famille bo associer à NTPC pour que na ndenga malamu. Mais bon peut-être bazomona ngoma be pour que na NTPC
bon on est talibango masumpa ou la kana été boye ko lukaye ça va bo luki pété problème na bino c'est ça parce que et pas ino so bato bazali il faut tout ça quand même na to marcher quand même malam mboa za makolomi na landa nzela moko ke tokende botoke bo ya mo makompe momo mbule ko kota so mbule koti bo pesa faute na bato batie désordre bisoté. Voilà, cher ami Bolanda Biso, continuez à s'abonner à la chaîne Biso Erline Kimbangu. Erline Chikeva Chimbangu, vous ne serez jamais déçus. Émission Belenga Boye. Bande qu'on a biso artiste na biso. Tout le monde a Niger, bazana bolingo, balinga na yomona musala bango ekende liboso. Papa Ntsakala, voilà. Mais il faut quand même que féliciter les artistes et comédiens. Na ba initiative o bazo zwaka. Que ole to kitsala ndenge nini. To ba senga so ba finga so ba mandian. Mais au biso mo peut-être capable na ba initiative na biso ya ko sala makama minene neti ko beta ba porte ko to kera gouvernement o to ke pas député ministre boy non biso na biso ba artiste tous est belé moi 20 moi 30 moi 10 moi nini yango sala ba Pierre Tombalti tous est capable na nyonso tout so ki bolingo ezali eloba yo continue. Ce qui bolingo ezali en tout cas qu'il tire na biso surtout côté tellement ba comédie ko tombama parce que ba Nigeria lelo ba Nigeria pardon ce qui bazo ko tombama parce que baza na bolingo unité zali papa Ntsaka mikana ko expliquer likambo en tant que yoza mbiaka ancien mambonde ti oto mona ba Nigeria oyo ntande ba ezo évolue mais bino on dirait bozaka na ghetto on dirait bozaka bongo ouais donc bino ba comédie awana ba Nigeria ba tebino. Bon, bino mbo poussa na koute bango bazali kolo musika. Ezalaka nini papa Ntsakala? Bazali kolo na nini par exemple? Mambo tali ba production, mambo tali ba mbongo ba mambo belé. Ba comment ba patron. Yo za journaliste mais na acteur na groupe Les Abeilles. Voilà. Oyebi ba mindondo, oyebi ba kamni elekaka na ba groupe. Oyebi yango ba mbongo. Biso le gozo bonga biso mingi papa na kosote. Eza moyen. Ba producteur mbalo ba ocha ba mbongo penzate. Tokotanga ba montate. Combien va vous payer pour tourner des 3 épisodes? Combien? Bozo sala be mission, bozo kende, bozo longwa, net ko bozo longwa, boke landa soki na limité. Na moyenne boke na bona mutuka. Faut bozo ba moto na ba risque, on a combien producteur a payé bino pour na bino boya ko tourner mission. Olaninga? C'est ça le problème, les difficultés. Bino siko pele bozo na ba producteur na bino, ngana no sala mission ya papa Ntsakala. Mais kuna tanto ko atala condition yango, faut to sala bo pona boy. Peut-être bino pe bozo ko sala ba producteur na bino. So monika bazue gérance produit salanga mission bo yoza journaliste boluki cameraman aye pum bokeka bo sali sans condition producteur alanga papa Ntsakala salanga 5 épisodes zo ata $200 na ke ko sala pona ko zanga mais mabete mabe makasi papa tournera trop chaque jour zo tourner ndetse loko wana ba opesa mbongo combien ba pesa mais biyo moko pende ngozana ngolo ba oboyipe musuku na kuma pe non na kuma soki ba bengi nga na troupe mususu net lelo mikolo Karine pala mutazo benga nga mingi akotala ka ba ya na nga zo ata $100 o sala ta 3 tableau 4 tableau na ko sala po yebika ba pia kana lesa bana na nga na mwasi na ngai. Mais ba producteur bazong sa ko tia mbongo na bango anje parce que ba mbongo bazo pesa ka yango te ba ko tourner na bango misala ko sana bango misala. Alors lelo biso so bazo leka biso za moyen so ngene que tourner ça plein aéroport faut na koma ba mikanda ba nini mukana po koma producteur za na besoin filmer ko tambango mbango mukodi bango ba répondre nga ke no ya ko tourner na aéroport fais ata na beach no yango na moni o tourner même na boulevard na ville bosoka ka pilo di kara caméra wana bako bamba on même menacé donc on dirait que tout le to bomi mutu pour te retourner na boulevard. Voilà bon papa Ntsakala zo fongwa ninga zo panzanteke bana poto la ndarabiso voilà on tourner na victoire on ka ba musuba ye ba scroper belé na victoire on braka musuba ye yo to tourner wapi mukanda akome wona ba biro moko yebanite na base ya bandaku wana ali ba ko fouiller na basaki na yo. Voilà, chers amis, vous comprenez, les gars, pas de s'arrêter Zoloba, bilingue, vous en avez pardon, Erline Chikeva Kimbangu, voilà. Donc, vous avez droit de tourner pas une nuance. Mais chance gars sur baniga ko tourner so banga ko déranger population bimaka tikaye bona papa Ntsakala président mona bambo bakimi muko msuna okina ta tournage pa manazu sac na tiena mukongo na chapeau nazolo na komika côté ba cercle wana ya place des artistes na mona ba bimeli ngai oh mais c'est présenté okina sac yo wapi pesa mikanda akolero na sirika makasi na zamona mboka na artiste na tunie olingi nini oh pesa mikanda
Outi mboka nini ngabi. Yango pona saki yo kaka nazana ngona mkongo boko turanga na outi mboka nini. Musu soye. Yo baso ba dopia mikando lingite. Musu ya misato aye. Kutu tango baso baka bongo. Bato bazaki na bare ya bis population. Oh mi bien. Wana papa nsaka l'artiste président. Oh, quatrième tango moko afanu atali. Tokene pardon. Oh artiste te ah. Osomona ba dérangement wana. C'est trop. Donc tout ça liberté pour nous tourner à la place. Et puis on peut tourner place nous na lupango musu exemple na pas ma bien. Na ko tourner bo papa. Le bilan so monter mané sepel tout monde a bien ngani bino. On tourner pièce moko na ndako ango ya yo na 5 ndako différents parce que bakolo bandako bazo benga na bino. Difficulté tout ça na franchement eza sous ba site ko tourner. Donc yango na plutôt ça la que non théâtre na qualité malamu te baninga bazo le kabino. Mais tant que bino pe besoin d'association na bino nde ba benga saka bino beaucoup peut poser quand na gouvernement. Ba yo kabino bo sala ngo te papa tsaka. Na lobby hein. Tant ba sala ba consultation. Président Masumu na ba terme sous ba monaki président de la République. Ba expliquer qui peut. Tant que le Premier ministre Sama Lukonda a sali consultation, le président Lombe, le président Masumu, au cas où il va poser mon ministre, Abi Balbagana Bango, toujours ministre de la Culture, et c'est le ministère qui est au Kotiango na Souka. Tant que le 57 ministres, 57 ministères au Babimisi, mais Bino Tassou Bokamati, 50e ministre, l'Emsouya Culture A. Masuma Senga, Botiango ta 10e, mais ça a valeur. Et puis, si on a mutumoko oyo ayebi culture na biso. Orlandi? Mais si on a moi si wana mama kateto yebi tenga ko évoluer. Cher ami, toujours continuer Kalami toujours kita na biso na mona sima caméra na Francisco Noble nenge azo fongwa manenge bomona ba image kitoko ba Francisco Noble mobali moko ya bien donc voilà nous remercier les sous non pe sambote les sous balobi le cœur de l'homme Irène Ndaya Aigle Jaune éclairage public ba gros bisous place aux ali na bossa les sous te Glodine Ndaya babi ONG Uja nenge ezalaka fondatrice ya ONG Uja Glodine Ndaya ba mbote belé donc famille Molasoko Lisette Molasoko Amandine Molasoko Kati Molasoko Yalidi babi Yalidi Molasoko ba mbote belé JM ba mbote belé voilà comment on chite na papa Ntsakala balobi yuza kapé mutema mabe uzaka rankine babi papa Ntsakala alinga ko donc ko bimisa batuté pona nini yo acteur na Elizabeth chaque tournage de la gague za yo sala kate et kasi bon yo sala kate na tune question na sala ka yo mo d'abord mona ka acteur to bengaka pona ngana yebi na ngango te na yema mwana te mais ndenge sondage tozui sur le terrain naza témoin mais sondage tozui nazanga raté sikoyo bidi na bimisa yo mutu bimisa bongo ba do mazena bimisa bango babi yo pona mingi mira basi na tune question do mazasa kenda kala babi kasi ba yo bimisa mingi basi bazo tourner te babi kasi bimisa ba na zo tuna oh bongo to ki peka peka no bimisa ki peka peka no bimisa et kasi bongo siko bactère ngo oyo ngana bimisa te banani siko tozana ba Jossar chaque tournage et puis so ba tsocho na ba rôle yo mo pesa la voilà yo mo misala ne yo zo misala au moni yo mo aux artistes comédiens mais moni yo zo misala il faut bimaka au présenter ka émission c'est ça le problème yo mo pe misala ka ko lingate que président pesi yo rôle yo mo créer ba mavwanga na yo le ba prof dadi hein yango te obima net par exemple fils à papa tala lui comme peut solliciter fils à papa ya ko tourner mission fils à papa a ça neni yemoko après bolo bazu kisi eza kisi te azo débrier kaka azo bima moi tournage les aller à qui a sali moi des tableaux créer biloko na ye c'est ça au bazolo ba faut bima ça l'effort hein vous en nanga voilà question musuba papa Johnny Ntsakala artiste vous avez artiste mo baza yo kana na bangote bon ndeto sana sala sondage na babi au solté yo na papa Masasi bo solo la raté na météo bo to bebana bo solo la raté eza nini bo wele so nini président Masasi to wela nini o ko sala interview pa ina tuna président Masasi yo na papa Ntsakala bo wela nini papa bo solo la raté nete so raison na ko peso to zana ye aza pire nga na ndenge to zane ba na RTNC yaza na RTNC côté télévision ngaza na RTNC côté radio soto monani ndeni cartouche ndeni papa Ntsakala mbote mais to zana soto msuté to bimana eto mela bière parce que zalaki etanga mabongo te nga etanga mangana batu nga yepe etanga mana batu mais to mona na biso na ba circonstance
n'a problème na été météo c'est pire mon petit ça c'est article la bisoyete bon ce ngako yekuta benga ngana ke ko tourner pas na ina comme la ba pièce parce que micro to mona na te akoma vana ki kole ya mibale asa na voyage ya kisanga na ba pomba na ba Blaise Mabanda ya to mona te meto benga na to komana. Voilà, Babi Papa Ntakala, donc Babi à Toki, où on a lobby à le répondre des bisous qui toko pour émission les qui toko makasi donc nulle part ailleurs émission pour vous encore na katsa Erline Chikeva Kimbangu donc Balobi moi c'est moro ya bien Babi la baronne la patronne maman Erline Chikeva Babi motema dodo Kimbangu ba mbotebe parce que bozali famille mobimba ya Chikeva ba okinde Papa Ntakala nenga se déchaîner nenga lobby vraiment Papa Ntakala vraiment merci pour invitation le nous répondre vraiment kitoko bat baneko banga Papa Ntakala boy Papa Ntakala boy ki nenga limboli bino nenga lobi Papa Ntakala to comme vraiment na suka émission na biso ko kolobani ni par rapport à émission et puis ba dédicace na yo ba contact ba o bazana besoin bazoyo et puis question moko ngado tout no Papa Ntakala aza babia Papa Ntakala abota trop nous en combien des enfants Papa Ntakala a 7 enfants. 7 enfants. Babotama bien. Non. Fils unique ya liboso Blaise Ntakala. Artiste timide, ana Saint-Étienne na France, ana Agenine. Bambote na yo na mwasi na yo Andrea na bana na bino. Loris Ntakala, Loris ayeko botama après 10 ans. Après 10 ans. Loris a botami. Loris ana Léona Luanda. Après Loris, après 6 ans, Joël Ego Botam. Après Wana, Abig Ego Botam, après 4 ans. Après on va passer à Ego Botam. Moi c'est na mobile. J'ai 7 enfants. Ngana zana ndako na ngasiko na basi misatu mobile moko. On se batikela bazana bango libanda. Donc na problème te na bota ba na kitoko na sape mobulu te yebiango. Na mela pe ba bière mingi te. Mais moi ba keti keti mikemike ko zanga kate mais mobulu te. Voilà, Maloba, tapis rouge paix à son âme, Dadidi Kambala, Koufa, Venabiso, Ntsousuki Tomi, Nautikela, Papa, Touani ensemble. En tout cas, disparition. Pourquoi contre l'anga bongote pour monter Tingu Batagana Monogote? Oh, Bafa non est déclaré. C'est contre l'anga bongote. Voilà. Question de disparition, papa, Dadidi Kambala, Tilelo, on a un choc, tout est normal. On a goûté. Bato ba bengana koleka bato soki dadi ala mkate monal ba izaka papa na ngai o ba bengana ka chaque jour moi tongo buto pe baswana ka o ba tonga na pe chaque jour donc ngato leki wana zaki pena très cher pa na ngati na kubosana lelo te c'est impossible na kubosana ka mkonga pe na kokufa donc à chaque fois so na vani faut likamuna ika moko yelanga ça me fait très mal très mal. Voilà. On a vu que ça fait mal, donc voilà, ça la mission nous se passe, donc personne encore Dadidi Kambala, tapis rouge Ntsousuki Tomina. Papa Johnny Ntakala, on arrive vraiment à la fin de notre émission, un peu de dédicace et puis ton numéro de téléphone, on a besoin de contact pour nous. Mbambote mingi zoke na leki nanga Jacques Ntingi Mwanza, New Jack, na mwasi na shootete, c'est meki nanga motema wana shootete. Ah mama nalinga to bela na sele biso ke oyemba na oyemba kawana na soko imgro ya kishasa fona kosi to studio pona na mbonga studio poto te okoti lango aw ndengo yemba kawana shootete yo na yebite van ozala kaka zala kaka ndengo zo wakadra leki nanga New Jack merci na nyoso pe bozo sala pona biso na kishasa aw bambote na bino na bana na oya bega nga Papa Ntakala mbote na ye mbote lisusu na leki nanga mwasi tete ki mwena mbali ne lupini kanga Senghor mbote na yo lupini kanga Senghor merci na couple no kimezali na leki nanga msu Dani Kinzonzi na kata Nemas mbote na yo Dani Kinzonzi ba jogo bazali ba lenki Kinzonzi bali na joueur na biso kuna jogo azala ye mbote na yo papa na biso après mbote na Blaise Ntakala artiste timide na mwasi no Andrea bambote na bana na bino demonte mukonda na Suède bambote yo pono zalaka na sengini fo pesi Ange Kilunda yanga nini bambote na yo po ozo sola bien petit frère kitoko makasi sola malamu parmi baton so Blaise alaki sanga yo sola ka bien hein mbuta metro makengo metro vanda na yo yonde
Metro Makengo bambote mingi mbuta Pedro Nkosi ya Pedro Nkosi na kata Allemagne bambote nezanga te ba filunga na Allemagne Aimé Makiese grande sœur nanga propre maman Mundibu Aimé Makiese Zena la guerrière bambote no yango so na pesi to profunda pas Blaise Zena la guerrière Yvon Bigogo to benganga soute me bambote kaka zwaka bambote na yo Makiadi wana ndekoranga propre na mwasi ne Jakita bambote akoma ngala ato benganga te me chaque fois so libangi ye na bwaka nanga akoma ngala excellence bambote na bino bambote belé so na bwaki yo te Nathalie Mvula mwana ya Luanda motema ya Marcel Wabelu Nathalie Mvula mwana Luanda motema ya Marcel Wabelu bambote na yo o peto soane mingi ndeko na ngai ya mwasi leno so toto solo laka CPP Charlène la plus posée bambote Charlène la plus posée Blandine Pembele hein ozaka pona shida te ozape pona biso yo kaka shida Nancy de moi shida de moi ozape Blandine Pembele de Tsakala problème ezate bambote no yangwana 09 plus 243 9 98 319 314 plus 243 9 98 319 314 obalingo komelanga soit émission babengi soit théâtre to sali soit eloko molingo sala numéro na ngai ngwana merci papa journaliste. Voilà, merci beaucoup. C'était là papa Johnny Tsakala Mutwakala Oyo à répondre à l'invitation à Bisso émission Lelo na plateau na Bisso Lelo. Merci mingi bo continuer à s'abonner na chaîne na Bisso Erline Chikeva Kimbangu, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je vous dis merci et puis je tiens à remercier Dodo Kimbangu le cœur de Erline Chikeva Bamote Bele Pasozali. Un grand merci à Engambe Ngina Mao, Bambote Bele Place aux Ali, sans oublier Ginette Mvwezolo, Bambote Bele de la part de Erline Chikeva, et puis sans oublier Freddy Bilombo Djoubek, mon ami, sans oublier encore Jean Chikeva, Bambote Bele, et puis Maman Mimi Chikeva Milchek, Bambote Bele. Quant à moi, je vous dis merci et oui, continuez à s'abonner à notre chaîne. Erline Chikeva Kimbangu, vous ne serez jamais déçus. Je dis encore un grand merci à Lisette Molasoko, Lydie Molasoko et puis Irène Daya, éclairage public, le cœur de l'homme. Nassima Caméra Kuna, Francisco Noble, na montage Francisco Noble. Je vous dis bye.